Bonjour ou bonsoir, hein? Ça dépend à temps aux occasions qu'on a chaîne Abisso. Chaîne Abisso Tolbaka, ils ont ta force TV. Yo mutozo occasions qu'on a pour la première fois. Au s'abonner, ok, presse la commis cloche ou activer cloche à notification pour na ou rataka et le côté. À chaque fois, tu as numéro à Sika et yaka toujours qu'on rappelle qu'il y a 10 nouveaux, hein, qui est de côté là, hein, sans plus tarder, hein. Apesi mbote na ngai ya na Big Mama Odette Kulanga Ngolu na London na apesi mbote na ngai na ma copine Patricia Bomongo ba gros bisous ma copine Patricia Bongono ba gros bisous apesi mbote na Erangwama Rachel Ngwama napesi mbote na moyeye chérie maman la vie kulanga babi motema ya président d'État force ba gros bisous na o yaya chérie napesi mbote na famille kulanga mobimba je vous aime ma famille napesi mbote na Lydie Kachama napesi mbote na famille Kachama mobimba Nana Molisho Judith Kabutuku ainsi que toute la famille Kabutuku napesi bino ba gros bisous napesi mbote na famille Muyemba mobimba particulièrement napesi mbote na Ize Muyemba Didier Muyemba ba gros bisous napesi mbote na famille Kwedidi Mumba mama Niasa ba gros bisous napesi mbote na Dudusha Vanga motema Elos Vanga Monsalibala napesi mbote na Solange Ngongo Biloko sa napesi mbote na ngai veut dire napesi mbote na Joël Kena ya Patumale napesi mbote na Suzy Bondo ya Félix Kabenge de ba femme mariée napesi mbote na ngai babi na Yves Mubalu motema ya na États-Unis chérie mojinga madame napesi mbote na mon ami personnel Joseph Okito motema ya mami Omba ba gros bisous na ba fan na ngai nyonso ba bolinga kanifa na ba ope bolinga ngai te napesi bino mbote ba gros bisous na bino bozala toujours branché scotché na Delta Force TV bozala jamais déçu ndeka tolobaka awa musala ndeka kandea tolobaka mukie musala za kebele lelo na nito sola nanu otalisa biso ba mama nyonso bana bango ba jeune fille na ndako en tout cas na ekopesa biso conseil to veiller makasi faut tozala vraiment éveillé na bana na biso surtout biso bato toza na Europe awa toza na ba négligence ebele pour na propos ya bana na biso to kipaka te omona mama aibi atande ba black sa mwana te ndeni mwana ko bonsa chambre na ya lala kanenge nini mwana ko bonsa mbetu toza tellement distrait pour na ko contrôler bana na biso ya basi ko laksa mwana mwasi ko ebisaka bana awa tolobi tabo ezate parce que soki yo bongisi te na bana na yo veut dire mama moto mususu akoya ko pesa do conseil na mwana no mwasi akozala te babi mama foko yeba ko solola na bana na biso baza wana pona to solola na bango biso nde foto rasiraka bango ke yo ndi mama oza meilleure copine ya mwana na yo ya mwasi dialogue eza vraiment important na bana na biso ko yebisaka bana ke non lokute eza mabe to yebisaka bana peu importe eloko ezosala pasi yaka ko yebisanga et tant que mama to kosala nini to kozwa kaka solution ekozala toujours tout la sabana na biso neni mwana ko sukola omona ba mama ebele ko balakisaka bana na bango ko sukola te omona ka mama mo bwa kamaka na eme aibi ko bongisa bana na ete entre temps bana no baza bana basi donc yo mo mama so za propre il faut veiller pe que mwana no ya mwasa sa nini azala ka propre lokola yo biso ba mama il faut to laksaka bana na biso to ebisaka bana ke mwana mwasi abrosaka 2 fois mwana mwasi asokolaka 2 fois faut to apprendre ngo na bana na biso biloko biso ba mama tozoko yeba o biso to salelaka na bana na biso pe il faut to lakisaka bana na biso ko bana na biso nde bango nde lobi mwana mwasi akwa ko kena libala boba comme ko finga kuna mwana yebi ko sukola te mwana mwasi yebi ko brosser te yebi ko nettoyer nzoto bien te mwana no ya mwasi ayebi ko lamba ta yebi ko bonsa mbetu te c'est le moment ba mama tango yango yo
to veiller na bana na biso de façon que baye bakoye ba musala surtout na Europe awa ba mama toza na négligence moko non pas possible to veakate po na bana to kiparate parce que bana ba bongo ba chambre na bango mwana mwasi faut koyebisa ke tango lamuki avant kita na mbetu tango kiti obongisi mbetu na o bien o arranger après o sa nini okoti na douche o sa nini o sukolia eza important to apprendre bana biso ndeni ba obongisa ba chambre na bango ndenge nini mwana mwasa ko sukola ki na tongo ba mami bilo mwana sukola de na tongo na poko occupé na été ako sukola te non ba mama il faut to lakisa bana na biso ya basi ndenge nini mwana mwasa ko zala ndenge nini mwana mwasi asukolaka deux fois na pokwa mwana mwasi owebisi mwana noke mwana mwasi na pokwa valala il faut asukola fufuni na ye de façon que ezala propre. Eza tabute ya kolakisa bana na biso ko sukola eza tabute ya kolakisa mwana na nga ya mwasi mama mwana mwasi soko brosser na poko avola lozui pe na brosse brosser bien ozui bain de bouche otie na bouchon otie na munoko rese munoko na yo après ça nini oke kolala eza nango mabete kolakisa mwana utilité ya bain de bouche eza vraiment mabete ba mama eza mabete kolakisa mwana mubana na biso abasi ko yebisa bango ke mwana na nga ya mwasi il faut ozanga castique te mwana mwasi ko kozanga déodorant te okoki kozanga pe stick te eza mabete soko lakisi mwana no o eza nango eloko moko te eza tabou en plus na Europe tabou déjà pour tes te po to laksaka déjà bana na biso nyonso to laksaka bango oyebisi mwana nga mwasi ke mwana mwasi okoki kozanga déodorant te okoki kozanga stick te mwana nga mwasi okoki kozanga poudre pembe te mwana nga mwasi vaseline eza important ba lèvres za kasek te vaseline traitaka plus que ba labelo mwana nga mwasi ayebi tita la belo ayebi tite pardon ya vaseline mwana nga ayebi tite ya bain de bouche ayebi stilité ya stick ayebi stilité ya déodorant ayebi utilité ya poudre pembe ayebi utilité ya parfum mwana nga mwasi il faut na apprendre yango dialogue ba mama eza trop important eza vraiment trop important na bana na biso ba mama to yeba kosunga bana na biso ton bazana o mikie mama oyebi olakisa mwana ke mwana mwasi olakisa mwana kosuka basani eza ka to bia biso to na biso na machine to tsaka na biso ka nyonso na machine non mama il faut ko apprendre mwana ayeba kosuka basani mwana mwasi il faut yeba ko torchonner mwana mwasi il faut ayeba kosuka la nzoto na ye eza important ba mama to longwa na distraction ba mama to longwa na distraction to zo attend au mona mwana mwasi mususu be mama mususu ana mwana mwasi ko 18 ans mais mwana na tina 18 ans yebi ko sukola te mwana na jusqu'à 18 ans ayebi kozwa soin ya nzoto na ete mais alors maman ozaki wapi bana mwana zaye muke alors po comme trop tard te ke mwana komi na 18 ans azokoka kosa eloko te mwana komi yoka solo c'est le moment tango bana na biso baza déjà mikie na bandi déjà kolakisa mwana na nga ya mukie déjà ndenge nini il faut asukolaka ndenge nini mwana va mwana mwasi il faut ke kolala il faut brosser to lakisa ba bana na biso ba mama eza important po lobi mwana wana mwasi akozala mwasi ya mutu mwana na lobi akozala mama ya mutu eza teka ke mwana no a apprendre na réseaux sociaux non yo mama oza wana oza disposé pona kosala nini ko aider bana na biso ba mama eto aider bana na biso ya basi eza pona bien na biso moko eza ngo pona bien mutu te en tout cas veut dire ba mama to aider bana na biso ya basi po bana ebele surtout na mboko Europe awa bana biso ba yebi kosala musala te omona mwana komiti na âge mo boye ayeba ta kosala omelette te aibe tande basaka ba patu apamba te ko kolera baninga na epo ani yo mama ozaki distrait ozaki toujours na réseaux sociaux yo mama ozaki toujours ka wana pona kozwa soko so zwaki téléphone o bandi ko solo la kozwa ba détail nani asalaki nini nani asalaki boye nani nda salaki eza important te pona biso ba mama il faut to apprendre bana na biso ba biloko nini o bana na biso il faut basaka nini bazalaka nango kolakisa mwana na yo dès le bas âge obandi maman kolakisa mwana ndenge nini mwana mwasi akoki kozala eza important ba mama
tolakisa bana na biso bopeto veut dire balobi tolakisa bana na biso ndenge nini mwasi azalaka propre eza na bas âge nde faut apprendre bana na biso tozela te ekoma trop tard mwana kosi 18 ans ayebi kolamba te. Il faut relaxer mwana ke mwana mwasi tango ozolamba il faut tango ozolamba ozosuka banzungu mbala moko soki na kalingaki mbala moko na tie wana tango na sisi cuisine na lambaki cuisine nanga etikala propre ndenge nini mwana mwasi koyeba ko nettoyer chambre na ye ndenge nini mwana mwasi faut ayeba ko bongisa mbeto po mwana eza na ba mama mususu mwana na kosi ti 18 ans mwana na yebi atande batanda mbeto na ete yo mama osala nyonso non salelo tango za muke mais na tie wana osala nini mona na émission ngabi chérie ici on fait comme ça chérie basa kabo basa kabo et ça important o ba mama pona biso le to yaki mingi to lobela kaka nini ba mama to koki kosunga bana na biso mwana ngai ye ya 12 ans mama tango moni déjà ba règle na ye na bandi ko yebiso mama awa okomi mwasi tozela te ba mama tozela te mwana faut apprendre ka na école tozela te mwana ka pour apprendre pas ba copine non eza rôle na yo mama ya kolakisa mwana nga mwana mwasi omoni ba règle na yo komi mwasi il faut se préparer il faut osala boye tabou eza te so na laksa mwana nga na koyoka sonité pona sani na laksa mwana restez branché scotché na Delta Force TV nde ka to baka bozala jamais déçu. Bye bye, je vous aime beaucoup.